toko mona sito yo. Panja sango ya Congo. Ah yo. Panja sango ya Congo. Edino image panja sito yo. Panja sango ya Congo. Émission kitoko yeko talama. Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo. Ozo pesi la masolo ya solo. Donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo et Dino image. Et Dino image Panja sango ya Congo. Bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo et Dino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source et Dino image papa et Dino image ye azwaka tina source ata fin fond. Hi baby, you are kufi baby grave.
c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po kolino ekoma kitoko il faut leka na Rue Lion numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oyete veut dire oumela te mpona kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya lia ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25 umela